Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On fait la paix. On fait la paix. Ça, Babylone. Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique. Guck wie in Afrika. Le pays s'est détruit. Jedes Land wird zerstört. Alles wegen Babylon. Alles wegen Babylon. Der Kongo wird zerstört. Angola wird zerstört. Bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso, nzambe apambola bino, kimia nzambe ezala kati na mabota na bino ya solo. Bandeko ezali ngai ndeko na bino Kongo Alenga mwana Fumuki Mbangu. Kati na emission na biso tolingaka mingi masolo na biso oyo bino banso bobetaka sete tango nyonso poti ya solo tosalelaka bino ba résumé to ba analyse na likambo oyo ezali koleka na mboka na biso, mboka ya Congo, surtout na Kinshasa oyo ezali capitale ya République démocratique du Congo. Ya solo bandeko boyebi ke wuta vice-gouverneur Jekoko Mulumba pe na numéro 1 ya ville ya Kinshasa Jean-Denis Ngobila bazwaki likanisi ya kini bopeto pe opération ya bato batongi bandaku na babalabala. Il faut kobuka nde tomoni baza kobuka bandaku na bawilere epai na epai. Lelo tozali koloba na bino ya solo bandeko bakoti sikoyo na 24 novembre na prince oyo wuti kote ya Bandalungwa oyo emati nzela ya Selembao Makala pe kei kota Sana. Bandeko na ngai babuki bandaku balobi bakobuka ti na likolo kote ya Sana pamba te. Il faut basala nzela moko ya munene. Nzoka nde bato nyonso batonga bandako na bango wana batonga bandako wana illégal bandeko toyebi te basombaki yango epai ya leta po pamba te bato baza komituna bato wana baza kobuka bandako na bango tokomona ndenge bandako za kobukama. Eske leta azuli bango solution? Bandeko na ngai wana ezali réponse ya ye moko vice gouverneur mikolo koya pe akoninga amonisa biso yango soki bato wana ya solo bazali kozwa mosolo to balukili bango esika po bapesa bango po bandeko toyebi te boyebi ke leta na biso pena na Congo toyebi te ndenge nini bato wana batongaki bandako wana pamba te avo tonga ndako bandeko ya solo fo mona leta tolanda nano video tomona ndenge nini bazali kobuka bandako. Bongo sima tokotia lisusu commentaire na biso matondo mingi ya solo. Abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV. Mosquée, vous devez avoir victime, pour aller au mosquée.
bazolela tokomi bafaser ndako nyonso eza na se oyo ayebiki na comprendre place oyo azolakisa oyo toza na commune ya bumuselembao bavaser prince wezonga ntina mira prison bozomona wana prince wezonga ndenge bokotala siko mira prison ekozala na prison asala aile droite aile gauche bavertir bango kwa longo oso tokina na komina selembao o prison makala aile gauche iti kuwa kukape nyonso oyo eza na babalabala makanisi ya gouverneur ya ville ya Kinshasa excellence Mobila Maka Chantier na mokitano na ye molandi na ye na nsima oyo naza kolonga na bino awa botala modele tozobunda ke mpona kodiminue bambuteyage ya ville ya Kinshasa tozobunda tozwa place baespace ekozala partout tokosala na Kinshasa tokodelocalize baare parce que bato mingi bakaka na balabala yango tozokontinue kosala ba embouteillage. Ah, tout ça, il y a un mot awa. Au minimum, appelé arrêt, donc station. Il y a un dépôt. Bon, base de la carte, transport awa. Taxi, comme taxi, confondu même, pas dit ça minimum. Tout qui peut boiter, toquer sous musique, déjà, ma abri bis, au benga barré à bus, et ça, j'ai bien la mais partout, au sol, tu peux chapper ma abri bis pour éviter que, dans la déclaration, c'est un moula, c'est un moi, base dans la balabala. Dans le bas, il y a un autre zalina. Lieutenant Soulou azali awa lieutenant yo sola benga yo awa ezali ke pona lekoke au moins ton ngoli arrive tu bazaki du boso awa c'est pour bosa makasi ke pas gagner pas tout pas gagner awa la population parce même pas même les bazo quitter ça batu pas quitter ça batu la carte de société tout ça espace awa botala 30 mètres de longueur là 5 mètres de largeur là bribis la base on a zaki na ya koloba matondo bandeko na bandi biso moko tolandi tomoni ndenge babuki bandako tomoni ndenge vice gouverneur ndenge apesi ndingisaki ya solo fo bayisa banzela minene ndenge nini bakosala ba arrêt ya babus ezali likanisi ya malamu likanisi ya malamu tokofélicité vice gouverneur to numéro 1 ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila toko féliciter bango pamba te wuta bango mibale bakangani Gentini Ngobila e Jekoko Mulumba ya solo bakomi kobenga bango ba mapasa idéologie ya Gentini Ngobila na idéologie ya Jekoko Mulumba bandeko ezali kolakisa ya solo bato mibale baye penza pona ko bongisa mboka na biso pe kolakisa mosala pote chef de l'état amonaki ya solo vraiment solo azali na bato ya solo oyo bakoki kosala misala biso tokobwakela bango bafleur malamu kasi ya solo bandeko likambo mosusu oyo tozali kodeplore ezali makasi mingi ezali likambo oyo bato oyo bazali kobuka bandako na bango eske bapesi bango bandako bapesi bango baplace bapesi bango mbongo en tout cas wana ti lelo toza koyeba te bandako wana bandeko ndenge batongaki yango mpa ya bato leta moto apesaki bango baplace wana mpo batonga yango mpo ya solo bamonaka bakadestre il faut kende ozwa bapapier il faut kende mpo basalela o livre parcellaire il faut ke na commune alors donc tozali komona ke bandeko wana nyonso to batonga bandako basalaki na balivre parcellaire donc l'état moto atekelaki bango baplace wana alors l'état sikoyo abuki bandako
yango tozali kobeta kaka mbela na vice gouverneur na gouverneur bayebana kosolola mpe eloko oyo to basala conférence de presse ya koexplike mpena bato mpo peuple banyonga te bacomprendre ke ya solo l'état azali na raison sino te ya solo 6 ke koma 9 4 ke koma kiti toyebi te ndenge nini ekosukela biso bana Congo tozali wana kaka mpona kotalaka makambo ezali koleka na mboka na biso biso ko bapanzi sango. Merci mingi, félicitations na gouverneur na vice gouverneur musala kitoko pamba te toza na besoin banzele fongwama kasi ya solo bato bazwaki ba responsabilité vraiment ya solo ya koteka esika wana nyonso tu ata balongwa il faut tokoma mpe na système ya kolandelaka bagouverneur to babourgmestre oyo bazali koteka esika oyo esengeli koteka te. Nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana fumu Kimbangu molobeli ya bakoko tokutani bongo mbala nsima. Merci na Jekoko Mulumba pe matondo mingi na gouverneur na biso ville ya Kinshasa ezali na maboko na yo Jantini Ngobila ya solo musala na bino ezali komonana. Nzambe apambola bino matondo mingi na balandi nyonso ya masolo na biso en direct à Congo Lenga TV. Ingeta. Oh, Tcha, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird zerstört. Alles wegen Babylon. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix